nalobi kozi ya kikoko kayamida abanda pe koluka koyeba koma koka ndenge Osekate Paulin na nakanda. Yango moni bana poto basosola. Kala bana poto bazaka so bayeba melaka spa. Pa epi ana mutu moko osimbele mai pena ba olengele boy. Iloko datinda yeko. Temela fingite. Zamba eba so asali batu musu ba infirme, ayeba pourquoi. Net soba Karine ba na problème à célibat na famille na bango. Net soba Karine ba na problème à célibat na famille na bango. Monte Karine ana difficulté au bal. Ni tamsu na famille ya mama wana. Balakela bango bakobala te. Tamsu ba baby sa bana basi nyonso de génération en génération. Yango tamsu Karine azana innocente et landai. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia. Na kuma kilo mkusi. Sa complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en aïe.
Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans la signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans la. Merci à vous. Bienvenue sur Saratola TV. Bon début de la semaine. Na ba union so ba kolanda biso na Saratola TV. Ba abonné na biso. Oyo ba pesa biso confiance pe fidélité bazala wana pour na kotier la biso ba commentaire ko liker ko partager pe vidéo na émission na bino bolinga mingi vérité présenté par Paul Mukendi. Mona suka ba Mukendi nyonso esengo ya kozala lelo na ba TV na bino, ba ordinateur na bino, ba téléphone na bino. Merci pour boza déjà et belé on a bokoto pe et bo s'abonner, bo aimer et vous allez vraiment kitoko. Merci na équipe technique oyo ko pesa bino image oyo. Merci na ingénieur Axe derrière la caméra. Merci na bon délivre bon séquier. Merci na CG ya moto Jonathan qui vous na 10 amis bali. Tonton Moro bien. Merci na bino pe pour boza on a déjà. Voilà émission na bino vérité na yambeli bino bingazor de la presse to mera kosolani tout ça l'analyse par rapport à émission oyo maman na biso. Pourquoi on a le bi maman na biso? Parce qu'il y a maman wa boti concert na biso, aza maman wa boti grande sœur na biso na boulot oyo quoi. Maman ya Karine Mokonzi vraiment salaki émission par rapport à Vinaye abeta qui témoignage mais et boti moi ba problème ebelé to ko sala on analyse na maman Saratola to ko lobela pe voyage ya bandi ko na biso ba bi bandi ko na biso ba journaliste to ko mi ko voyager kili to ko mi ko sola on a maman Sarah parce que za biloko moko ba tiango ba tiela mon point ba tiela mon point to ko lobela vraiment ngai na maman Sarah kaka ba yeba sepe Sarah problème Mukendi nazo mona wana vena na mo mettre avec Kadibwe esprit libre pourquoi pas na yeto bombier moral soko dans même langage na ngai fungola nga plateau bani ko ba découvrir invité na moi Sarah bonjour so kamoni po na kamera suru na moti kala seki po yo bombi komba mutulunga kwa kama bombi yango sexy ngai. Bonjour Paulin, bonjour Pena Bandeko Nyonstu, j'ai occasion Olanda biso sikoyo. Bon début de la semaine nabino, mingi bo partager ba émission eza éducatif. Ba émission ezote ya oyo koki kotala ngo papa mama na bana. Fo eza na ba émission mususu Paulin, oko tala ngo na bana te. Donc esenga mnoke na kwa na mo bo che casque oyoka. Mais eza na ba émission oyo ke oko landa ngo na papa na bana. Na mama ozwa leçon na kwena bana pe bazui leçon na kwena bango. Vous comprenez? Donc voilà, merci beaucoup na Bandeko Nyonstu ba soutenir histoire vraie. Groupe WhatsApp nanga président bébé, la présidente maman Nathalie. Bandeko Nyonstu na kati ya groupe na biso en tout cas coup de chapeau na bino parce que bopona nzela malamu ya histoire vraie. Et na moni pe maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï wana bato histoire vraie. Amélia Moueba, la private de Orlando Domingos, Tata Po FAP4, bango tu wana batata Tata Po malaka fan na ngaka so eza histoire vraie. C'est néo legino émission boye. Te otala ngate. Vraiment. Tata Po otala te. Ya tala ngaka, ya balanka. Ça. Oyebi nga ba émission na bino wana na kokate. Nga tala ka histoire vraie. Comme ça ba lettre noire parce que lettre noire so la tango. Non, ayebi pourquoi tala histoire vraie, eza éducatif. Voilà, ayebi ka gagner peut-être quelque chose na kati wana. Donc un grand merci na ba sponsor nanga boutique Zarina. Boutique Zarina ezo fungama bientôt, je crois la semaine prochaine. Bon, on a déjà moi pankal morité les morts. Molo na mo wa makasi rozalawa. En tout cas, ba sponsor nanga nyonso na linga bino trop. Bino bosala ngana zala ngape na sala bino bozala. Donc ba biso lingola tapina bien. Ola tapina saka solo. Yangwa nzute ya solo poto na kati ya kini. Zarina boutique. Te, turki pété. Robe, te, robe, sac, chaussures, kendeka na Zarina boutique. Ola tipenda griffe à solo que ba somba ka on pela na Versace.
occupé prix nango tala likolo bangisi pe te wana eza bilo ba grande dame te wana bilo ba grande dame ba ministre ba député basi ya mbongo balinga olata pena na ntalo apesa nzoto ne valeur ezari na boutique eza wana donc toza pe na Majabu Gospel Majabu Talent toza na Azir mafuta ya bana mibali ezobongisa loposo bana mibali mais bapapa bakomi bakoti na bango kopa choko polin bapapa balingi poso normal te parce que Azir bato ba confondre ngo bamona loye indisaka Azir alandaka po oyo ozana soko za pembe kopakola Azir ekobongisa pombe na yo wana et olongola ba tache ba point noir ba bouton et hydraté au peau voilà sopoza mwindu oteka na Azir na yo ya komi choco frappant choco frappant vous comprenez donc toza pena toza awa taille ya maman Nicole Malonga kuna nde babi mwasi mupende ba poma des awana salami na ba plante naturelle eza ba produit chimique te et côté pe ya ba père peso lingi père moi cocombe pe vimbovi poma des anango wana donc voilà merci wana ba sponsor na nga Paulin na ba commentaire pe Ozia Masamba zawana Solbemba voilà Nana Bafana voilà vous a tellement aimé Mama 4R azawana Rose Bonga en tout cas Makiala Kumba bazé belé badalia Mozo vraiment président bébé bazé belé donc voilà merci beaucoup na yo Paulin ningo yambinga voilà merci maman Sarah impression na yo par rapport ya voyage ya ba ndeko na yo ba confrère na yo na concert na yo moko Bibi Kapinga Leketu Frank na yebite liboso zalaki la messie a tourné na rabina mais le logo messie ba je me sais comment voyager pour ma femme impression na kozalani ouais courage na bangoka félicitations liboso bato ba fik ba zaro film na bino ba critique ba journaliste on dit ba tchela bino mo point mo boy mais le voyage comme pamba pas mal ngambo la bino te men voyage ya rapona mutu te voyage za pona batu nyoso ti voyage za pona mutu mo te ke batu ninge za boy to limiter nombre batu ba ya poto basukika awa te voyage za pona mutu nyoso amoni kaza capable de voyager nae neti batora balekechu ake poto mbala mo France. Angile de France. Vous comprenez? Est-ce que abomé les moto? Est-ce que bateki le pan à famille? Mais bata poto on ebele ba finga biso ba famille na bango eteka ba mapangwa po ba ke ba poto. Ko se kate pole ngane na rana na méchant makasi. Te na rando te na rando na ba femme insensée na ba homme insensé ya poto. Parce que y a na bateau bazo réfléchir très bien na poto bazar. Ba kaba vi na bango na travail na mama longa bazar. Et à peine à basi au peke babunda rapena na banenga bapoto balukaka la donc mutu pende au sala bakota na mangamba ba bêtise na ebisio exemple liboso na iso tata patala ngate tata patala ngaka so eza histoire vraie au mona bengi sara na yoki mawe to sandeni poto sungaye ozo comprendre biloko ya etala yango wana mais biloko etikali atala ngo tata la ngo te pourquoi elle a pas le temps vie nae asala musala nae asala même ne soki la chaîne no mona kaza ba makamni muso asalanga mais yake oye koma ya basi ya poto lelo yo ko benga ko finga yango na zoloba ba journaliste ngai salinga bien de ba kepoto sans musicien pour nga na loba ngo musicien mongo ta obongisa ka vie ya journaliste mutu na mutu azwa mayele a bosser pour na vie nae les ça va clash Mema epoto. Mema epoto te. Afinga batu à l'époque. Et mema epoto. Musica na ni amemi epoto. Musala. Il a que na mutoki no. Ndorozwa. A bosser dire. Si on est journaliste, il aura les questions à de apoto. Bolo banabsoni bata poto. Pe ake boa kunda te. Ake boa pengunda te. Ake vacances azonga. Akiva na poto te po ebele bakenda ova na poto baozela babora bangunda bakoka pasi ya Congo te na Congo bala na position te Paulin oyebi budget kotaka chaque fin du mois na compte leketu to na compte na nga te pas bibi to pas franc sko yebisanga aokeki na poto neta sani na poto asko abibembe po kongola malonga ta na poto asko abibembe seye batebele abokola ba vieillard asko la basani amema ba carton mkongo ekufa ebele bana poto na musa basara ya mwana
oso mona mna congolais moko bo atangi pas licencié bavandisi na bureau moko na poto osala so baza bakomi 5 te vraiment misala tosala na poto yango wana ba sous-estima biso eza loka misala moko boye loka bondoki ya makila ba africain na makila ba congolais papa te ba africain parce que ça ba africain belé tosala musala na bureau te ba considérer biso te donc au moins que mutazana ba diplôme na mais ba ko engager te yo faut zara koto mais ma carton yo faut kanga ka ba emballage yo faut za la chauffeur za la livreur misala ba ndona biso bosa na ba poto yangwana basala yango poani bakoka pasi ya Kongo te bakenda koboka bangunda siko lekechu mutazwaka malonga na fin du mois na Congo na nenga bakina lekechu alala na pala bien arula na kara bien poto va voyage kutunani akenda de voyage siko est-ce que lekechu ako complexe ke pa na poto unlimited tia banoluka mukanda ti akokate aketu et puis batu wana batu bakanda batura bakanda ke batu moko boye bazala na poto bafinga na bango batuka na ba commentaire ye pas de comprendre ba journée beaucoup mo que voyage à défi te ya défi te za bakanda rara ke ka boye moi 5 jours pe non nyati France ngo penda 5 jours kozongo nga se retrouver na Congo na ke va na poto na lukani non va na poto na lukani ni Paulin kala ngana oto eba ba jika so awuti poto to sibela ba mai migolo ba la poto ba linga te ba lingi ngapela so ba appel même so ba OK na bango bien c'est-à-dire muto azo raisonner muto akenda poto ko luka vie il faut ba linga vérité au moins na bazawa na basali ba 20 ans na poto azora mbongo abana akota ba makelemba mata terrain vide na Congo na ngote sko akenda sani na poto po boloba ke bokinda oluka bokenda sani na poto ata terrain vide na ngote sko mutu mo ana bakine na ebo na fin du mois simba ba 20000 ba 15000 donc yop no vaino na poto o finga eka bele baloba ba mbongo na bosimba ka pona bango te pona bango na ndeni pona bango ba batala bino te c'est bon batali bino te bino ko bosimba mbongo papa batala ka biso po baza ba fanatique na biso alors kota la elingelo bato kota na kati so ngala leketu to swani po ani ba pesa boko pesa conseil te fo boka bwana baka musubo ye na kananga musubo ke na ka leketu ale bobandi ko benga na ba appel bobandi ko finga bo pesa bato éducation ni lelo mutako sauter na réseaux sociaux Paulin sur 100% 90% za bana ba 12 ans 13 ans 14 ans 22 ans bangonde ba l'équipe sur la popularité preuve année so ba tche dessin animé en ligne au moins ba 24 000 personnes bota dessin animé bana yo maman finga na ba live ozo protéger ayo bana obitenga ero bana nga balali na chambre tikanga na benga na finga olali si bana na chambre ozo bengo finga oza s'en foutre na éducation bana baninga nzoka ba oya yo pe na kata chambre ba tie ba casque ba yo kana mama zo finga lobi kuno bando gangela mwana bando pekisa e mwana manquer au respect gangeli yo vraiment merci maman Sarah c'est Sarah tena na cité Paulin plateau pangati te tozaka na mamba poto plateau za yo mais tozana mamba poto on a la liberté d'expression parce que nous on a sisi ko développer on protéger na nini na nini soki na tikeli yo maloba awa il faut na loba ba musu ba yazo ka eza mamba poto nga sepeli ngala sepeli bandeko na nga ba ke poto ya sans cotisation ba ke poto ya sans muzikana surtout muzikana ne. Donc c'est-à-dire bino bato ba journaliste botikali ba mikala ba musicien eza na une importance te était bino musicien monta memi le kechu concert le kechu ke vacances aza ministre te député te un simple journaliste puis internet il kona ma ke vacances bibi kapinga ministre monta memi poto po ya sara na politique ba mission politique ake ye moko na poche na ye ake na vacances atamboli quelque pays asenini azongi Frank Stéman en France azonga na ye vivane de bien na Congo azonga na ye vous comprenez alors bato botala ka biso ba femme insensée na ba homme insensé boye barake poto eza synonyme au bongate poto wana bo mona ane laxité que on ndenge toza na poto boye pas signon tout ozaka na Congo ne to komi poto bosila te bazo nyokwa mais bayaka bafana
lelo bakoma ba journaliste bafungola ba chaîne nyonso wana po nini pasi continue. Voilà, merci. Bon comprendre analyse na biso za ka boto kina na malembe question d'actualité ba master nga ba makasi te pole ba poto na photo ko kenda ngo pina na bakanda ba 5 jours 5 jours mo bo epenza ke ngana na utalo baki bo mo sala ngo pona o like sabato ki biso pe toza capable o zala wana place bozala ka te bango ba mona poto eza lola eza ko bonga nzoka eza ko bonga te ya ko bonga te pole ya ko bonga te te masa na ne mo bien vana no kina ba question mususu to tonga na mki to ni nezoli ka entre na bana poto te na se pende na mamba sala te bazo appuyer bêtises et puis baza parmi batu ba bomi média on a se pende cause no ya wana wineli bango parce que bango pende ba bomi média bango batu bazo détruire l'éducation bana batu na réseaux sociaux pour ceux qui batu ba sala ba mission ya malamu ya utala bango bazo tala te bazo benga te soki place bazo finga bango bazo kende bazo tala bazo benga bazo participer na mafinga batie na mbongo anje guerre ici la te mais na ba na Congo ata terrain vide et ata voilà ça conseil hein mutomaye le penza kala to yeba na poto penda boya ye boye lelo lelo mo le kila ba na poto mo te ka biloko si bango moko vraiment et ça bon toko lukaka nzambe asunga kaka question d'actualité maman Sarah monaki maman ya Karine asalaki témoignage ya binaye mais témoignage et boti ba problème ebele na réseaux sociaux ba nyomususu ba kofinga ye ba mususu ba ko na ebiti ataki yo pe mwasi pe maman na zaloko la maman na yo na ebiti impression na kozala na nini témoignage de scène témoignage ya vie na ye comment vie na ile kaka par rapport nini baba nini vie ya Karine ezoleka bon problème bon so moni exemple soy fille moi za sa kindumba ale comme sambela ale kine émission abandi ko dénoncer misala na bango nini salamaka eza pona kote ya bato batikali na musala wana basani babongo na batika mais so moni muta bandi ko dénoncer mabe bato basepeni nango te faut comprendre que bato wana tu ba bandoki ba na kati ya masolo wana basepeli na témoignage te asepeli na témoignage te lelo oyo bandeko na bino bandeko na biso ba chroniqueurs na ba chroniqueurs ba biso bafungoli ba émission na bango bandi ba analyse mais batie ba appareil en ligne pour bato ba bengaka ba appel na bango bato bazo condamner mama na ebité et au salon ndenge ni appel na bango bato ba condamner mama par exemple Mida Taliboso to sala ki live ni Taliboso na a condamner mama point par rapport ya mambo ya beti na TV non par rapport à vie na ye bato musu ba sepeli na monte ba musu ba sepeli na ona ibiti ezaka mam na utolo ba ya mamba bana poto wa na utolo bango nga na utikolo bango awa polin peut-être tout une question ou bien te pour ça na cause o esengi bango ba condamner mama wana cause ya mazani olanda émission te monsieur le bien na cause oui on a peut-être tout une question bien té eza na cause o esali émission en et lobama parce que baza basé na ba 3 points na kati wana o bango ba monela émission bien té et puis nande mama lobaki kuna na to comité na zoli na kaka tout ça analyse par rapport ya témoignage wana non témoignage c'est bien eza mabete eza bien ko témoigner ko avouer eza mabete ko eza témoignage sincère parce que biso tunde toza boina ba maman na ba femme insensée wana ba benga na ba journaliste ba koka ba sala ba émission ba journaliste ba nini ya ba koka mida pona lo ba bien na ba journaliste wana ba koka ba sala ba émission comment ça va to tchana no mwanta passe na kasa tchana fino lo mongo oto lo ba journaliste ya koka kala to yebaki ko finga koka eza mabe soki ofingi koka lobi pe ko bota koka kasi yango mais yo ozoni mais na lobby moi si na média bo non na lobby c'est-à-dire cause ya kikoka ya mida abanda pe ko luka ko yeba koma koka ndenge nini pourquoi bazo condamner mama wana mutu nyonso aza na mabene ya sala to futango mususu bana bato bafutaka
na aza se na bango tu wana yango moni bana poto basosola kala bana poto bazaka so bayeba melaka spa so bauti poto bayeba banda komela spa koseka te Paulin na kanda so bauti poto bayeba so mela spa et puis ana mutu moko osimbele mai pena ba olengele boy et puis bando sala papier mouchoir ote bazao yala ba mouchoir na moment ya pembe vous comprenez moi tozolenga yana biso uti poto e camarade yana biso obona veni mobimba so mutu moko uti poto aveni ataza nde ona binote luzi tu peut être comme komba ba veni to na yana biso moya ya bananyo avanda akuna uti poto aye bazo kitana ba flat kala bana poto bazako ya kishasa na mission ya kosoma mapanga lelo bana poso ba comment ya kaswa ye ka seke bilokos bilokos datinda ye ko temela pingite ya cop ya cop nazo linga ba sosolelo moko kala bazako ya kosoma ba mapanga lelo ba komaka cop a bilokos et puis bilokos yango tala niveau na sa moi la poto mo alati pe lunette bien casquette moko oteka. Vous comprenez? Et ça, c'est une malédiction. Avec cause. Et où tu n'as pas famille, na biso. Et où tu peux, monsieur, où tu as un tambole, na biso, monsieur, où tu n'as pas famille. Ba mabe, ba maman, ba papa, ba sala. Maman, ba tout, ba ota la biso. Ba sala mabe. Et puis, ba na ba ba futango. Neti ba mida wana. Aza koka. Aluka na vie na mama na ya bota e koka ndenge nini. Oh, tu es peut-être so ba na famille ba koka, mais si papa na yaza kokate maman na kokate abota mi kokate vous comprenez c'est-à-dire mutu tout asala mabe mutu asala mabe tezaka nzambe siko bino bo abanani bo banda ko juger maman oyo pour dénoncer alobi makambo ya salaka na o akomi lelo nzamba komi se servante de Dieu boza banani ba maman na bino ba mabe basala ba boma batu bino boyebi ba betela bino histoire ke biso boma ka batu tozo subir bisonios tout ba peine kozana nous africains poso mwindo eza malédiction tonde mona mindele te pendant ko sekate malédiction ndengeni mama Sarah non wana euta s'il te plaît euta déjà bible so sambela rate faut tout na pasteur na bino tout na docteur Patrick a ko expliquer bato ango ke ko bota ma noir eza malédiction déjà tozana malédiction ya makila to bota manango ke so to telemi a mundela telemi a bozwa ba tikinga eza logique. Et ça la bamabe o bakoko na biso buta ba descendant ya ba Moïse ya ba Abraham bato ba bota mara liboso bat basala bamabe wana biso to subir lelo Caïn na Abel réalité na bango eza lelo makambo biso to souffrir tant nzamba lakela ra ke moi so bando bota na pasi ezani balakela ngunani zonga na jardin d'Eden Adam na Eve so lelo bino bo luka mbongo na pasi eza bilakeli. C'est-à-dire et outi na mbuma moko boye batu basala mabe biso to subir ango c'est-à-dire tout le monde azana ba mabe o ya so subir ya ba parents na ye ya ba koko na ye ya ba kokololo na ye eza lien eza échelon sko ya mama o ezo déranger batu ndeni eko déranger batu te ya on azo biso ba femme insensée. Merci maman Sarah néon lobby qui est ba malédiction eza ya ba outi likolo pe ezo kala ba mama mite mama be basala ba mama ba bota te o mona mama mo aza monte mama be po abota te mais lelo na batu ba bota mida wana zo sala live ba finga mama Karine aza na mwana na ndako vraiment azota la ta venir à mwana Paulin yo reti lisumu ezani na ba pelo ba benga ba finga ba contribuer na masumu ba contribuer na masumu mama Karine wana aza na innocente yo sa témoignage na o bana nzambe na lola ba beti maboko ba sali fête. So à maudire bango ezwa bango. Prophète Élie a maudira plus de 400 enfants si je me trompe pas. Pour ba se kaika libandi et tant que serviteur de Dieu. Alakela bango mabe de ours babima na zamba ba dévora bana wana nyonso batika ta moko te me bazaye bana mike ba yeba ilisumu te. Insulte. Et ça péché. Si ba benga na ba live ba commettre ba masumu mo ya ofele pona osepesa mida wana ya koka. Zamba eba so asali batu musu ba infirme ayeba pourquoi atie bango na ba défaut wana. Ya luka ye ba défaut na ye wana uta wapi? Bon juger maman o pourquoi. Voilà, merci maman Sarah. Lelo oyo na makambo ka maman ya Karine lobaki abi vi o Karine azomene lelo. Eza cause na ye. Mais oui, peut-être à quoi ngala on se perd na maman parce que eza chance peut-être que Karine saura comprendre ma maman na ya témoigner
et à cause de sa vie na ma sécurité aza étoile oyo il faut abattre la yango na ba prière atika distraction tant maman lobi bonge l'axité que maman mutabebisa Karine tant maman lobi bonge l'axité monde to za boya problème soko sambelaka ba langage tout maman o alobi eza ba langage ya muto asambelaka ndako comprendre témoignage à maman c'est-à-dire biso tunde to za boya to za ba problème familial na ba famille au monde to za la problème à célibat net so ba Karine ba na problème à célibat na famille na bango monte que Karine a na difficulté au bala makasi yango moni mama tanga oloba ke ma munyas tu Karine azo sala ezaye par rapport à ni tamsu na famille ya mama wana balakela bango bakobala te tamsu ba baby sa bana basi nyonso de génération en génération yango tamsu Karine azana innocente et landai na peso exemple moi Simon ayibaka akenda oyiba na ndako mobo ba ayibi bakangi epete mekolo biloko alakela biloko na mutu nyonso ayibi nga bilo ayibe loko na nga na lakeli e mabe de génération en génération famille na bango mobiba ba osala kamiyibi mama na seni o ayibaka akufi na ye siko yebisa nga génération etikali o monde ba continuer na malédiction ki moyibi c'est ça donc maman on appelle si ba langage ya basali na nzambe ba langage codé il faut za muto sambe la rapport comprendre témoignage à mère oyo tant alobi ke makam Karine on ça les aïe parce que a mitala na côté famille na ye a mitala na tamboleli pe na ye parce que bana na biso ba osibir biloko biso to sala yo maman obenga la ba live ofinga ba tout temps midi pourquoi ba no ba ofuta ba ofuta vraiment ils a péché ba ofuta ce qui nzamba permetaka ba ous ba bima balia plus de 400 enfants wana obaliaka pona ba sekara prophète Eli libandi ba seka et injure c'est que nzambe wana za capable pe ya détruire génération mobimbaka likolo insulte maman azobenga na ba live ko finga maman Karine ebiote to finga Karine aza mutu na biso ya base aza mutu na biso ya base ya mafinga maman wana asali bino nini parce que ekopesa ka témoignage à vina vous comprendre donc ozomona ke batu bazana bango na malédiction ya makila na batu ba obenga na ba live na mutu asala ke émission bandoki batu bazana sa malédiction et mon mi dazana poto vine avancer pour so via mi des acquis bien mazana réseaux sociaux pour abandara fan avant ya bon abuta fan batu tout ya poto basala ba chaîne ba uta ba fan à part ba wa biso ba uta Kishasa ba kenda poto mais ba o bazana poto ba uta ba fan na biso babanda kotala ba Karine ba otala ba lekechua na ba uta ba fan tant batali YouTube ngo futa mbongo batu na Kishasa ku bozo la mbongo seki ngape na kokina nga bafungoli ba chaîne sans cahier de charge yangwana bazaka na ba via bato musumi da wana zakata na émission salate adiembe mais oko diembe la pe émission na ndenga bien en dehors ya ozala mama ya Karine aza servante de Dieu kozala pasteur et l'axité bana no tu boza ba pasteur yo ebi bana mama langi ne banyokola mama langi te bana ba pasteur belé bana ba pasteur okoka bango te so moni mona pasteur ebi nzambe seki te pasteur wana fakumi sapena nzambe il faut pena sambe la nzambe apesa nzambe ba merci parce que la plupart ya bana nyonso ya ba pasteur vina bango ezaka lolenge nyeke donc kane na ye biso problème yango moninga na kotika ka basi ya poto ya bensensé te mibala poto ya bensensé na kotika bango te problème baza na poto bazo sala eloko te bazo bongisa famille te bazo ko éduquer bana bango te basi ya poto ebi ke ba éduquer bana te yebisanga live eza 0 heure mwasi ya mutu mobali na za place ni ela mama Karine ande konote Yvette ande konote janvier azande konote nimi da muta ande kono azate intérêt no eza nini okeka koyoka te fo bengo finga siko soko fingi mama Karine oganini. Voilà, merci maman Sarah, toujours Kobaka toujours na maman Sarah. Et ça kabino awa to pesa kabino ba information vraie ata ebimi ndenge ni biso to ko sala on ndenge moko esengeli to sala comme ça la benza. Baba zoba basi apoto ya bensensé problème. Tala oyebi ke baba zoba. Yebi sanga ta on a bandé procédure à bloquer ba chaîne pour na bloquer ba fivette. Te wana tali ba e baba panga munu. Na ninga ba Congo awa. Baba panya munu te baba panya munu ba lukala na ko chela bango kalte
bangonde bato basala biso toyokana te ata poto ba memankolo na bango moko. Merci maman Sarah tozoko ba toujours elongo na yo kaka na ba émission kaka na témoignage wana ya maman tozoko ba toujours maman ba tuna ki question par rapport ya ba ingénieur sur ba finga na réseaux sociaux exemple ba finga yeboyi ndumba alongola bazemi ba makambo mo ebele mais ba réponse ya maman e boti problème na réseaux sociaux et loki moi ba ndulu mo ebele na yebiti impression ya kozala na en tout cas Paulin faut mon aka ba congolais batanga mingi te tozu chance pinda ya otanga mingi te misu pe batanga bazwa ba diplôme mais ofele mais les a nangote vous comprendre na auto pe ce exemple ba bilokos vous comprendre et ana batuke tango lo ba bilokos asali nde conteneur loka vie nanga oncle la biso comment les nani oncle la biso Doudou Basele loka oncle la biso Doudou Basele ça a conteneur depuis États-Unis ya bilokos mais en dehors ya wana patron ana mapangu danger na mwasi na ena bana ba vivre pepele na baninga ba États-Unis kuna vous comprendre azana tante ya kutala Sarah abenga afinga pa gagner asana monetini est-ce que un homme oiseau réfléchir bien à sa patron à lukalar nae akobenga na live andimide abenga te loba peut-être akobenga nga après sa émission na CPL nango soit osomba chu abenga na live te ata pa ninga ki azali na posa oloba mingi babenga nga après émission ça roebi que Sarah nga na intervenir na ba live te mais fala oloba A B C D ezalaki boy okoki pe ko benga ko intervenir net na utobeta histoire mo ba mama ba bengi ba intervenir bazo intervenir na makambo ezo pe sa vie mayele na vie abato mais na makambo mafinga boye so ezana ba mama ba benga fala ba benga ba lo ba te ba pexe mission te kate mission to ko sepela te to permettre au finga mama ba Karine andeo ya mama ba Karine aza mosai na nzama andeo oza mosai na nzama aza mwasi lokola biso maman na répondre ma bête a répondre ma bête Paulin na kanda o mona mutu mo penda uti poto ata na mbonga flat te ata transport ya olongola aéroport ti ezate mais uti oui bibi lokoso ngana olo baba ya kana ngo aina moi 35 parfait na ya yibaki na moi bilamba ne mo ba soldat ki na Zara donc aina moi 2 ou 3 sacs moka ya minene boye yango ko aider séjour yango ko aider séjour wana mayene peta msu aye pour rien faire kala bon la pota la raso aye bosser ka ina ba conteneur abilo na oteka aye ostokolandela ba chantier aye osomba ba mapangu et comment nango le contraire pourquoi Kongola kota vie na mobimba kota na distraction peka ya buzoba babosani ke kobota mananu mutu mwindo ezana nu malédiction. Il faut lutter pour réussir na vie. Mais mundele anyo kwa mate. Pour réussir na vie, et c'est un calcul te anyo kwa mate. Anyo kwa mate. Akonyo kwa mate Paulin. Arozwane kaka. Arozwa kaka biso ba africain ka pasi boye. Maman na le mabete. Question qui très bien posée par Bibi Kapinga Bibi atuni ngasko leo na omona mabe pona nini makamu nyoso ya malamu mama wana lobi bango basala analyse ba fantika na likambu ya Yvette na janvier moni côté communauté na biso lingaka oh mama wana bimisi bilo makasi Bibi a posé ba question kitoko Bibi alobi na Bibi mama ezana mama mo atuna kisoki mutolingi ko se convertir pa nzambe basara nini Maman Charlotte a fungoli Bible ando tanga na Apocalypse. Tang ba kota mate ya bongo ba osala mwana. Kota mate ba osimba te. Alors tango batuni maman ba proponya stu ba lo ba rassurio ya mabe ozaka mwana musala osala bosala boye. Okolo bani ponango. Maman bandi ko assumer quelques messages na que non azalaka boye tango nzamba pamboli ye nzamba longoli ye na vie ya boye apesi témoignage na ye na suka baye kotuna ye abimba mafinga po muta finga ye mafinga ana ezaka janvier abineti janvier aza mwana nanga mais ba démon o ba bundisaka nga parce que biso nde toza boye pole foye bango mutu to aza na ba démon e bundisaka eza ba démon ya famille
ezala ba démon ya libota ezala ba démon ya marche ya etamboleli na yo moko elanda biso alors alobi ba démon babumbisaka nga baza ba même démon bakotaka pa janvier pour janvier afinga ye or tango janvier aza ofinga mama Charlotte nga na yo totala Yvette abetisa janvier pour afingaka mama Charlotte sko ekamusi batu ye moko alobi susabi yango wana moni ba même démon babima epa ya janvier bakoti pa Yvette poso tolandi na logique Yvette abeta janvier pour na mama Karine tango Karine apostara janvier c'est la famille Yvette a sepela te babeba na Karine pour Karine azongisaka janvier c'est-à-dire azaki na bolingo ya mama ya Karine lokola mama na ye mais la minute c'est pas le cas na minute azo clasher les maman wana comme il faut yango mama wana lobi pona nga baza bana langage na eza langage mo ya basai na nzambe baza bana na nga mais eza na ba démon oyo babundisaka nga bazo kotaka na kati na bango bakota ki pa janvier sikoyo baza pa Yvette pour Yvette pas au final où est le mal alobi afingi Yvette ndokite eza l'esprit pour esprit oyo ebundisaka moto ekokotela motutu atanga na onde tovandi boye esprit ebundisaka nga soko oza faible ekokotela mpe yo osalanga mabe po totambolaka na baesprit kapa mabe nini mama alobi po porte eza polele porte ya liboso eza haine na jalousie oyo Yvette aza nango envers Karine porte eza polele so batindi esikoyo adétruire mama Karine odétruire ye yango moni azodétruire même Karine où est le mal maman wana alobi nini mabe et asala na ye on s'en fout et longola bokonza nzambe te maman Sarah elo mona tuna pourquoi maman akenda ko apesika exemple ya janvier maman mutapesa exemple ya janvier te je crois oyoki mama na oloba te na bit par rapport à ya kotanga mutafinga na réseaux sociaux za janvier alors ba question batuna ke za mafinga o janvier afinga po bima na monoko janvier yango répondre. Voilà, merci maman Sarah, to komi na suka ya émission na biso, to développement vraiment kitoko, merci pour na ba réponse, mais ils ont le mot il fallait na tuna le mot ya mwasi azapeka na lendo tuna abenga pour na koloba ki voice auto check une émission auto salaki na yo ya si je crois bien vendredi qui eza ndeko na bango eza mambolo kuta. C'est que prophétesse wana asambela ya solo après ça biso ba preuve c'est simple. Voilà. Merci maman Sarah. Merci. Dernier message na yo par rapport à émission na conseil na bandeko na yo oyo nyonso bazaki bana ya mboka maro ko tukaka bango mais oko pesa ka mo conseil ya bi oyo za maele a comprendre nini oyo zoloba o pesa maele bana bango yango moni bana poto baza ben poli bana na ba respecter bango te ba maman boy éducation ni na ko éduquer moi ba maman boy parce que bakanti bana na batala te batalaka bayoka kape tu es un conseil ba voix na bango ba belle famille na bango reconnaître pour lengane na zaboue ata na salle émission sans caméra voix na nga batu ba kitala tola yo zoloba toyeba bango na ba live ba bengaka toyeba déjà oh maman intel misu ba mi pesa bakando nga china rambo donc uzumona ba femme censée manque à faire. Moi si moi azana mbongo aluka mbongo nae aza très bien instruite aza responsable na foyer nae ako benga na ba live salité monter pour benga il faut ça na makamo eza très important de ako benga ba ça un plus donc c'est un peu ça ba femme insensée na ba un insensé ya ba diaspora pour continuer ko luka ko bebisa ba éducation ya bana baninga mais ya bino pe ba futango na ba appel bo benga na ba live bozo finga ya nango ka lisumu bo sala bo futango bana bino ba futango génération nyonso e futango bana loba no art mamba fali mutu nyonso to futa mutu batu ba futa no isilité biso nde bato bosa na mbango metango mabe komaka oye ba pete keloko e komelinga pona finga ka fali ozo comprendre na futa na kembi na prison na iso biloko ngana vivant na prison so nzambe te mena kufa mais tellement nazaki innocente na ina kata comploter nzamba bimisanga molongi yaya mutabimi prison
a changé poste longo nenga zara avant prison. Mutabimi prison a mati level. Oh po batu so ba bien prison fo ba bambana. Tout le monde va journaliste belé. Pas tu finga moi ça wera. À côté prison abima pas tu tile là au côté le matin. Batala kete tile lo. Vous comprenez? Ba innocent dans basala bango grâce. Alors bino ba maman oyo bozo kota barando boyebi mutute makolote bozo appuyer barando entre biso parce que biloko yo même ba lève mozo mona oyo za basi ya poto motema mabe oyo eza mingi na ba diaspora eza ba biso ba fia kinité na ba garçon kinité bango Sarah Paulin yo ne ozana ningo ozana biso to sangselo mbongo sala chaîne attaquer ka Sarah to peso makambo yango biloko basala Yvette. Beaucoup de bâtiments, baba mère ami, bopandi bango ka pour rien. Ba femme insensée, ba homme insensé. Voilà, merci maman Sarah. Merci pour conseil l'équipe vraiment kitoko. Merci pe na ba yepé balanda ki biso ba yepé bazo commenter émission ba yepé ba ko partager yango. Vraiment merci pour na oboko sala Zambe alola apambola bino. Ceux qui bo sepela ki na image kitoko oyo bo moni wana montage kitoko. Bo pesa merci na accès ba bi moi mobile moi ya mwindu. Moussoaïli ya mwindu quoi. Bo pesa merci, bo pesa pe merci na bon délivre. Bon c'est qui vraiment ba tout ba lingaka biso, ba tout baza ba abonné na biso. Totombe bino pourquoi il ampe tongo il am ngai na bino to monani bongo mbala sima na invité mususu na émission mususu bye. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.